Maman Nicole Yefa, moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Alino Kombo, Naila Kotier. Maman Nicole Yefa. Faut ça sympa, on appelle ça sympa avec envers eux. Alors, dis-le vraiment tout ceci, comment on a nos stratégies, comment Terminator, ils ont dévoré, ils ont côté partout, même à temps où tu as pas pour l'ango. Neti mafuta, on pas pour l'ango. Parce que on a pas pour l'ango, on a le bain vérité dans le Congo, on a pas pour l'ango, tout. Alors, toye sur la semaine na biso pour na expliquer moi biloko mike na si bato botu na ranga mama naza na tâche naza na nini na yebiso po tâche na yo o bando longola ngo ata boye te mama naza awa iloko moko on dirait zika on dirait mbuntu na nge zika tala magique na yo yeyo po na bato o elongi très sensible allergique voilà. Bonsoir Ndeko bébé TV allergique rouge dans elongi na yo papa moko na poto pakola ba produit pour nazolo be basi fete na mibali pakola produit to sala toza na connaissance na Suisse lobiki kota na site wana sombelanga eloko oyo eza très efficace eza bien eza bazala na bino alors ba mbote na ngai na bandeko nyonso surtout ba mama nyonso bozala wana bosuki na toujours mama mo esanza donc na bosanité limera nzambe na kati Switzerland les caméramen les plus recherchés à GoProd na kati ya Fribourg et na bosani bongo te dide dadi forme sur esimbi et puis na bosani bongo te motema mama mo esanza oyo azosala ke tozwa ba crème oyo ozomona parce mosusu akomona mama mo esanza babi oyo bependa nzenga aza boye batibi babiloko makasi non landaka baconseil na nga bayaya bamama na nga bosupporte nga bomoni moto aloba vérité sous vérité na yo mona ngo neti mo impoli omona ngo boye non ntango ocomprendre ovivre nango ocomprendre bate mama esanza aza sympa ozomona donc tocomprendre il faut kota nde na rythme eviveli ya moto ocomprendre ye bosatendre bien. Alors vraiment bambote na papa Camille donc ye moko azalaka toujours wana derrière caméra et puis merci pe mingi na bamama nyonso bozwaki ntan na bino ya kosouete nga na bapapa oyo nyonso bozwaki ntan na bino ya kosouete nga bajoyeux Noël babonne fête mpe na bino nyonso tout et puis mingi mpe bobosanaka te kopartage bavideo esalaka mpe toujours bien bacommentaire na bino ngai yango nga mpe eloko moko oyo nateyaki ngo mpe lobi batanti mosusu na bloqué bino na Facebook bamosusu peut-être toboza na bino mpe naza na bino mpe awa na YouTube bokoti mpe oyi mama mo esani ndeni ya bloqué nga kuna non ngai nazoloba bien to se soutenir baencouragement ezala oyo osaleli eloko ya moto eza tika olandanga na intérêt parce que nalasaki l'huile oyo ezokalme barouge ezolongola banoir na babilongi ya po parole Terminator apres olandi o te il faut commander non na vie kotala intérêt na yo te soki nga natalaki intérêt na nga de lelo bamisusu nakofanda te nazoka batémoignage bamaki baterminator bamaboko ya bato ezalaki bamwindu maboko ya bato ebongi. Alors vraiment tozala na solidarité soki omoni ke nazosala eloko malamu pourquoi pas koencourager pourquoi pas kotia commentaire pourquoi pas koya kokomela ndeko na yo koluka te ka o te moto akoyebake nga mpe nasalelaka biloko manga mo esanza oyo mpa komona nga alors ke pa na nga sikoyo ezokota nga mpe mabe ezopesa nga mpe kanda emisinobi aser oyo asololaka mabe afanda wana kaka baconseil to baquestion me natikala omona ye te o commentaire oni na moni neti ozobudenga nga mpe na bitendela nalobaki lobi fondation.com nga mpe nake na bloqué yo peut-être yo ozongo na sens ya mabe mais voilà explication nazopesa mpona bato mosusu oyo mpe na blokaki mpona monaka bino bobujaka te me bobuzala beso kana nazala bino baami mais na kati ya mitema na bino ozoba mpe nana bezo mpe nazwa tentira bien nana bezo mpe mwana mwasi nalandaki kaka mais soki omoni ke biloko nangi ezointeresse yo bouge tia commentaire fortifier moto wana encourage ye
tous la même esprit. Merci beaucoup nzamba zala na bino. Donc ma question oyo surtout beaucoup tuna parce que bon problème eza que non na live na ko mona ba biloko misusu te mais soki oza na besoin ya question ngo tuna comment kaka wana se na omona na ngai et puis na kozwa temps na ko répondre. Donc bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.